Lola qui na vie a émission CPLT. Bon, basa na be bakata basa ba vidéo, na mona ki vidéo wana na internet. Non tika vi na biso biso to na ko na biso. Ah, et bakata so ba bon les bakata ça basa ki vidéo na Belinda wa sala pa Caleb, basa les vidéo wana. Bon, voilà ce qu'il faut le kabango, tout na bango na éviter ba bon pourquoi. Oui ba côté maman ne uta. O éviter et uta na Sodome et Gomorrhe. Tango ba ange ba se rebella ki ba kiti na se ba komi ko bimana bana ya bato nde ba bota ba démon géant wana nde ba kotisa iloko ya kilizimien donc tala déjà bango na ko leo banda retourner na papa lebo ngo et comme pe so comme na biloko bima la richesse ba kiloko wana mais et dérangeant ki mama Kalunga et comme mbasa la mama Kalunga vidéo bazongisa boye mais ebité yondo ngo yeko ya c'est là ko lo bani kuna kamwana na vile lo akoloba te so ba question ezali boloki la tisi botuni boloki pe mususu na alo OK mano ba question makase mama olingi no problème na mutu te oza no net na kabongo au moins des choses alobi bongo peut-être boki au moins alobi mape peut-être pe azana eloko epusaki peut-être pe za saint au moins saint esprit to benga ngo solution na moyo no bonzambe makase mametwa ona sambelaka. Abonnez-vous massivement à M La Grâce TV. Ici à La Grâce, il va s'abonner quand on sait jamais. Likonango, Mandomba. Modification nango, ma camion sur ma gag koseka, babina M La Grâce TV. Et vous avez une grâce, et puis vous avez une copine nada, et ma copine, on a un conseil, on peut s'abonner à Moko. On peut s'abonner dans tout le temps, Georges, à côté de Tunnel. On peut s'abonner pas tant Didier. Amima okana vina bango yaka osaboni na M La Grâce TV, c'est non stress liko na unada na kati suka tuganga makenda M La Grâce TV chaîne na bino yango M La Grâce TV chaîne na bino yango M La Grâce TV. Beaucoup d'internautes Nabiso et M La Grâce Télévision vous a toujours branché avec moi votre de servante Shira Bakayamba cette personne à papa Bapoma cette personne à yo vraiment to yembeli bino star Nabiso amona na raisouté na Kishasa à voyager qui aye to meka kosola na ye maman étoile. Bonjour maman. Bonjour, on est santé mais pour les belé ou qui m'a Kishasa boye na qui m'a Kishasa te santé za bien ngolo Nangolo Nzambe et bonjour na ba fan na ba abonné na biso ya M La Grâce bino nyonso na pesi ba bonjour maman Étoile yeyo bomona déjà les cas na ba Luanda kuna sikoyo azoleka mosiko na ndenge ya Kishasa na lingi bino mingi merveille moi c'est à Mwindo moi c'est Maëlle la servante de Dieu. Bonjour merveille la gracieuse. Maman merci beaucoup maman Étoile Mikole belé aux actions na Kishasa te. Et c'est on a couple au tourna bien à papa. Le papa a l'air à mon que ça qui dit pour la monnaie déjà ma photo sur internet. Oui. Donc ayeba kité ki naza ayaki ne kaka ipa ya Belleville comme des bamba ya kuna mamisa na bango et à moninga kuna. En tout cas ganga ki to ya mbana kipenza. To ya mbana kipenza et c'est déjà famille. To ya mbana kipenza makasi. Nzambe pe asungi la patronne à Belleville a ça déjà filmé na tourna qui déjà kuna tienga pena ale mais moi c'est na mobile que to jouer ya na bino couple mais simba ya moi c'est na mobile te c'est à la zo saboter ndengo zala wana batiti na wana ndesala batu bien non to jouer dans le ya na le na film on a tout ça d'accord. Vraiment merci beaucoup maman Étoile vraiment là si ba abonné nyos ba ya rosepela lelo ko mikolo ba ba luka ka yo lukela biso maman Étoile lukela biso ya loba vraiment maman Étoile oyi na Kishasa okimi Angola kuna basolo simba soute ko to yo tozo kangola même mbongo komi na pasi dans nyos kuna eza mabe yango ki oyi Kishasa bon na Kishasa wate bazolo kotanga mbongo par rapport à la Luanda biso à dollar ça va quand même dollar ça va ezali kasi zo ngo petit problème ezali zo yango te ya eza nango kasi yo moto mpe zo yango te nde problème mbongo pasi mboka nyonso mbongo ezalaka pasi mais soki nzambe apesi lidusu moko boye biso kozozwa mwa 1 franc na yo déjà c'est bon nakimi Angola te nakimi Angola mpona nini nabomi motu te nakimi Angola te vi ka ndenge ezalaka nalongwaka
Kishasa na Angola. Navandi natali pe non nazonga pe nano Kishasa parce que pour na Angola pe tubando sala ka musala. Par rapport à ma maladie ba Covid na Angola to ça moi un peu serré ma casse. Oui, par rapport na bino awa moi vraiment ya kosala musala ezati. Et le kola ngalinga musala nga mingi na mona kisiko ke tout d'abord déjà na Angola tande to tournaka. Mais to ça ka moi étouffé. Par rapport à Kini raba vitesse na ngo. Sikoyo malgré bongo ba coincer biso lisusu. Donc yango la jaki bonga bino musala ngo eko yasu kolala bien. Vaut mieux nazonga nanoki nasala musala na ngai soki pe temps et simbi esprit na kelobi ke zonga ngola nazongi yo c'est la raba esprit simbi babi Maria tumba la France Maria tumba la France mama to lié yo abiso esprit zo ezongika akaitine yo c'est la sepende to mono tika noka awa osa pe chaîne YouTube na yo nde baninga non chaîne YouTube kutu nazalaki nango déjà ezalaki Étoile King TV mais mon tout ce que tu bandé ko travailler na ye yo mo yebi kaka kana za na fiki na poto donc na mona ki ezo simbate alors lokola ngala linga pe ba problème mingi te na rapi problématique te na préférer ki na katama Étoile King TV ezalaki ba o bazora mo occasion ya kotama ba ko na pe batala mais si na katama. Mais est-ce que vous êtes sur fan basila étoile vraiment non na osa eso chente na osa te na travailler kana ya bani na chaîne à Belle non ka Belle Vite eza ebele ya Belle Vie ezali ya Sila Bissal ezali ya Barça ezali ya Christian Vie ezali Mimi Kabe ya TV ezali bani eza Gabriel Bolembo TV ezali tumba ba chaîne eza ebele makasi ezaka edoka un TV ezali na tunaki pe kuna ezaka muntu akobenganga et na muntu oyo akosepela ke etola zana muntu ya bien na bimisa ba mona na pesa ya sala film ko acha na chaîne na ye eza problème te na kosala nga mais nazana honoré Mwanza passeport rouge nzete ya Moïse mobali kitoko na kati ya Lyon wana na pesa ba mbote dele Jojo Maleka Malikanto na Canada bangote na yo les jeunes David de Marius Nkosi ya ba Marius na pesi yo mbote bisiko zali na France na pesi mbote na ngali susu ebele et pas les gabarits Lucien Tulumvwemba na pesi yo mbote bisiko zali comment ba cette personne na papa Azar ya ba poma ba cette personne na papa Doucouré immortel mutima ya mama Kiki un grand merci à papa Kitoko Kilewa mopao ba cette personne yo vraiment beau s'abonner et ça la bien makasi mama étoile lelo otiki groupe na Angola to nga mona groupe ya mama étoile ezaki oui tout l'anglaise en Angola et puis ba hôtel ko sala émission il est pekara na M la Grâce TV groupe ezali les étoiles d'Afrique baza ba uti ko zape ko na ba tournage jeudi oyo pe baza na tournage ba sala ba gag ya ezole kana l'espoir fait vivre TV ya mama Mirador Ngabu nde sika bazo tia ba biloko na bango ya route ba mona pe simbote na celle contre tous mon chef MK Madoda afande bambote na papa courage na ebike ozara celle contre tous ebele bazolinga bamona bosele muka po basepela mokileza ka bazila kaka ko sele muka ya bato po basepela mais na ebike MK Madoda ozawana chef Gunda ozawana chef Zengaluket ozawana chef Tout Fort ozawana la chef ten BBC d'ici ozawana y compris ba attaquant nyonso ya mouvement la sexy Laetitia Mundongo azawana princesse bébé star Rihanna Tabita Fifi Connexion Jenny Meme Kabuya Papa Abaya oza ebele bana nga nzambe ona kotanga tie sara mabe atambala simabe miso sino te po Olga Munduki Priscille Ngoi Beja la star autay ko bala na autay ko bala sa mwana nga lisusu oui Beja félicitations autay ko bala donc nalingi bino mingi et bo simba na kaka bo continuer musala na ebite loin des autres échecs na bino ceux qui bo selemuki ba oseka ngai te potanga na zaki ekufa kite vraiment nde na pesi mkongo boy soki ekufi bakoseka bino
donc po baseka bino te bosimba yango ekende liboso. Vraiment un grand merci à Jérémy Mangema, basaltation na yo, JPS Noble, JP Noble basaltation na bino vraiment tout ça toujours s'abonner na M la Grâce TV bon vous avez décidé. Maman siko ndenge na Kishasa a, moni ndenge vitesse ko mo kinya na Kishasa par rapport ndenge vous avez a. Moni on retrouve on oui, en tout cas sans blague vraiment à vitesse c'est ça. Vitesse ezali po ba tournage za ebele côté boiseau tourner côté boleke azo tout donc ba tournage est comme il y a ma mingi donc na za boye au moins na loi des ka ovandi boye si maintenant so bo tourner on va ata un mois bo tourner tena so mo comme si bo tourner mais awa lobby de le donc ici ça va tableau ndambu lobby na tournage mercredi na tournage jeudi déjà off vendredi pe na on a joué en tournage et samedi na tournage. Donc, à votre tournage, ils ont ça là. Et qui devient par rapport. Maman, le pour vous, en actualité, maman a vu sur 7e bagarre de Kunayo, concert Nayo, à l'objet à bon thème, à Tiki Nayo, ça m'a remballé lesbienne, à théâtre, bon, la montée, ma mengam, il y avait des connexions, les maman qui s'indora, maman via, c'est pété na art, et ça, il m'a polémique. Au solo là, qu'il y a via, à émission, c'est pété. Bon, baza na bebaka ta basek ba vidéo na mona ki vidéo wana na internet non tika vi na biso biso to na kwa na biso et baka ta soka li bon les baka ta ça ça ki vidéo na Belinda wasala pa Caleb basala vidéo wana bon wana siko faut luka bango to na bango ngana ebite ba bi bon pourquoi mais il y a 7e na yokaki nzamba zo lokumu amen nzamba zo lokumu parce que na yebi musala wana ya kilesibien na yebi ango ko sala kango. Non, et Koubana on dit que tu es kufa. Pas que ça musala wana te. Oyebi musala na pete batu musu baye bakati. Eza campagne moko diable sala ka biso ba tout sans le savoir. On a ndimité moi si sentiment moko de tout za la wana. Na ndimité mobali sentiment moko de tout za la wana. Mais le cola déjà monde déjà emporté dans mon pépé nango ndenge basala kango na condamné nanga mutu te. Mutu la mutu aza na babani. Aza na droit ya kosala oya moni mais problème ezaka kaka eloko yo zo sala biso totanga kombo nzambe na mo nzambe nanga nasala ki bo nzambe nanga bikisinga nasali bo nzambe nanga bikisinga est-ce que siko nzambe wana yo bia bikisaka yo eza nzambe ni oya kila mokili oya kila yo ou bien yo kokoma na nzambe no ba nzambe bazaki vraiment mais ce que eza nzambe wa kila yo nzamba Israël oya kufa na ngomba golgota pona biso a permettre ngote vraiment a permettre à ngote poto sala ka mabe moko ya makasi comprendre pour les sous moi yo ebi côté uta oye ba côté mama ne uta oye bité et uta na Sodome et Gomorrhe tango ba ange ba se rebella ki ba kiti na se ba komi ko bimana bana ya bato nde ba bota ba démon géant wana nde ba kotisa iloko ya kilesibien. Donc là déjà bango na kobota bana bango baza bato babota na volonté ya nzambe te parce que za kobota ma bo sangani ya ange na mutu. Vous comprenez? Donc source nango déjà ça mabe makasi. 7e penza ndeko na ngai soki ya solo penza nzambe abengi amona ki pe mabe a confesser bongo courage pe nzambe oyo apesa ki makasi ya o dévoiler ngo yo kasoni te apesa yo makasi ozonga simate. Merci beaucoup, mais on a vu ce qui s'indura à l'objet pourquoi à dénoncer, pourquoi à l'objet bon il faut bon on a catholique, ce que ça la toubela et qui n'a pas abbé à toubeli c'est tout, mais 7e admission na public, à ça na bana, à repos aux en fiancé, c'est le moment qui s'indura à mon yango mabé. Parce que il faut tout na qui s'indura, il y a des moni mabé, bon tout na mongai. Mon conseil attaque maman ou ça non il faut tout na qui s'indura yendenge asala ngo bon 7e ponanga asali bien po na o mona on dirait po epesa ezongi se souci maté on ndenge asala bi bon bato nso bakomi kotala ye un jour so gazongi sima bato bakokanga embala moko olobaki ponanga eza bien po epesa ye makasi azonga sima te bon pona mutu mususu ka mona ngo mabe en tout cas wana ezo dépendre kana omoni vie yo oki kozala oliaka no mapa memi bale ngana oki kozala liaka lipa moko so obengi mpe mutu mosusu akoyebi soki ngana liaka lipa moko na 6 na liaka katikati
donc mutu na mutu nde toza ba combo différent ndenge pe toza ba organisme différent ndenge pe toza na ba caractère différent nakoki ko condamner oyo amoni yango mabe nga na condamner te nakoki ko condamner te po yende selon ye amoni mabe mais le kola nga naza na plateau siko selon nga 7e bagarre asali voilà. Léon Cassé na Canada bonjour à toi la linga bino mingi tala kaka bino il faut bozala kaka po tala kaka donc bonjour nanga ebele so nazo pe c'est pas Judith Bokwande na Belgique na pesi Bénédicte Malanda moi c'est ngani papa ikulu na pesi ombote bisi ozali Emilie Nzemba mama ya Likelemba moi c'est tous pepele ya metolo ba mbote na yo Aimé Kunku motema yangani ya Sam Kunku na pesi ba mbote bisi ozali. Maman, merci beaucoup, maman. Toi, le comédien, Kishasa Awa, moi, Bilinga. Et côté, n'est plus sur le m'a ramené qu'on a fait la richesse à ça qui est vérité. Fiston, ça y pas le but que non, la richesse à lui n'est vérité. Mais un gars, bon, ça va comédien, ça lui m'a bé pour ne la richesse à l'obaki. Bon, sorte on a roloba, comédien, ceux qui aussi si pièce ou bien aussi si tournage. Beaucoup ma bimana oya bimina oyo par exemple ndeyo banda retourner na papa Alain Bongo et comme il peut y beaucoup na biloko bima la richesse alba kiloko wana mais et dérangeant qui maman Kalunga et comme mbasa la maman Kalunga vidéo bazongisa boye na ebité yondongo yeko ya c'est là beaucoup le bani kuna kamwana nakele lo akoloba te so ba question ezali boloki la tisi botuni boloki be mususu na alo OK malobi ba question makase maman olingi no problème na mutu to oza honnête na kabongo au moins des choses à l'obi bongo peut-être beaucoup au moins à l'obi mappé peut-être peu azana eloko epusaki peut-être peu za saint au moins saint esprit to benga ngo solution na moni ngo bonzambe makasi mametwa on a sambelaka eloko musu ezali au moins monto alobi biso batu boy na kibo muntu to moni ya lobi mabe po nya lobi bongo mais pas nzambe sepeli peut-être comme ça qui na okana ba saint esprit okindi na okala ba boye na moni kasi toza na mokilité ya mokilo ne eza boye soki ozoyoka saint esprit te kasi okufa lokola ntabati il faut yoka kango eza pe comme ça okola mukabo saint esprit biso lelo ko bimate eza bongo yango na lobi ndenge ya lobaki na yebite azaki poussé par quel esprit na yebite na yebi na ngate soki eza na bonzambe c'est que eza eloko moko nzambe ayebisaki asali mpona kobama be mosusu mpe elonga bato mosusu babangaki bakomi kobimisa biso libanda eloko mosusu boye tozala na bareserve comprendre soki mpe alobaki ka mpona kotuka baninga atuki eloko te mpo ye moko mpe aza na kati mpo yatiki te yaki te donc naza eloko koloba te ye moko ayebi le pourquoi alobelaki bongo mais tant ke biso neti nga nde naza boye latisi alobi bongo te lokola nga nasala yango te ngai esui nango nga te o répondre no ete te esui ngai te mpona makambo alobi nyonso na lobi yange eza na kati te ngai esui nango nga te siko bacomédie bana na Kishasa awa comment osala so par exemple atandi ondo oza boso mais lokola zanga yo esui ngai te mais lokola alobaki suka na bato ya théâtre biso nde tozalaka bongo tozala deja bandeko neti ngai nabenga bandeko tu ya basi bango moko bayebi nabenga bango ka mwana mama boni mwana nabenga bango ka mwana mama mibali nyonso nabenga bango banoko ya bana alors ya nti ndeko na loso ye moto afingi ye esala opasi te esalaka pasi nde esalaka tomoni pasi toyebi ke mosalite nyonso wana na ndenge ya malamu ifo evanda kati na biso soki mpe olingi oreproche moto omona kosala mabe obengi ka ye moto wana oreproche ye mais koloba yango bongo eza na esika mosusu demo akoki kokota te akoti eza na esika mosusu divorce elingi ekota te ekoti siko soki ndeko no ya mwasi moko boye na likambo oyo olobaki peut-être mwa libala na mwa motu ne ekufi eza malamu te ndeko ya mobali mpe neti biso bao boye bato mobali bamonaka bafia ya théâtre donc tozala qualifie na bandenge nyonso ye moko ta ndenge azovanda nao aza na doute ntango ayoka lisusu ndeko na yo moko alobi bongo omona mpe moto asali adécouragé donc soki oyo okomi base ya babala bato ekufa bato bakabwana eza esu kitoko mpenza te mais na condamné na ngai ete ye ayebi pourquoi alobi bongo
Maman, merci beaucoup, Maman Étoile. Parce que c'est la maman Carole Dion aux États-Unis. Maman Solange Jimbois qui montait, mais papa Patrice Bakouba na Suède. Salutation à Bino. Vraiment, tout ça, la Maman Étoile de Luba qui est à Bino. Maman Étoile, tout ça, Laura qui lewa. Salutation à yo, Maman Étoile. Et puis, ça se trouve, ça, la paix groupe na Kishasa, ou bien groupe aux Arabes en Angola. Non, vocation, ils avaient qu'à na Luanda. Na c'est quand tout na Luanda. Na bana kocheka ndenge sana Luanda kuna soki nzamba tie biso loboko banda kocheka wana soki penza mafungoli nzela RP kokike nazonga sona ke mona bana troupe na ke neti na Luanda boye na ufungula te Luanda na Kenya boye na ufungula te Luanda nini na Kenya ko ba ko pese dele maman Étoile za bana ba film susu pe baza besoin métier o ba sepela na lo ba ko ba idoni na ngai za Maman Étoile na oze Maman Étoile sala kupunga mo pe na banda siku Maman Étoile so boyo ufungula te na Kishasa na ufungula te Kishasa za déjà ba balendi makasi non eza que ça kolenda te pema te naza Étoile nga naza Étoile so pe na sala o répéter ba bakoya na ko so pe ba to soutenir ngai mais sikoyo na okoma trop si chargé au moins ikone ezaki ozokipe ka troupe oui parce que comme njondi okipe troupe okipe subana na ndaku mutu comprendre mais tu vas bana combien ngai moko vraiment boye na boti bana misato Amos Loliki, Manassé Loliki, Ephraim Loliki. Baza Bangala, Baza Bangala, Ephraim Loliki. Mon grand frère Arnaud Loliki, mon grand frère Arnaud Loliki. Naza deux jeunes filles nangai, na grande sœur na naza ba na bomwana, kaka na bokla ba nti bakola, Staline Mbamba na Joël Mbamba. Donc naza na ndako nanga naza na 5 bana. Ah bon, donc bazaki na Angola oyena bona Kishasa. Non, bangala kenda Angola bazala kaka na ndako bisika na na Kishasa. Batika na futa kaka ndako na futa kaka ndako, mais na tika bango na njili. Na sima nanga batika ko na domika ba ndako ko futela. Ya balongwaki na komisiko na entrée ka ya petro ko ne bandelwa na kaka donc okozwa ka ata transport. So okozwa pe petro mo ozwi. So ika ekoti be mo okiti. C'est pour okozwa quartier okiti ka simo traverser. Bazaka e bandeli ya entrée ya abattoir ndebisika na kuti bana ndebisika na penazali pour ma Maman Étoile tout moni ba bazolo ba mingi Angola ezo kunda vraiment ba comédien na biso mingi baza kuna na Angola na Kishasa ba ki Maman Étoile ya okip na Angola moi ko kunda ma vraiment oui donc eza par rapport ya ba tournage on a le mina yoti awa ko tourner eza mingi moni na yebi sur la semaine na déjà 3 tournages aussi na yebi mais au comment les choses na jeudi na vendredi et ko tonda ka les choses za ba tournage au ça parce que biso kuna to sala biso ba tournage mais ezwaka temps et c'est normal moto okita moto so ekiti et le monde ngaki Étoile nazaka Étoile mais la Maman Étoile opesa baza na Luanda poso ozonga Kishasa awo lo ba tournage belé te bino sikoyo bosalaka selon calcul na bino muntu na muntu ndenga aza na Luanda kuna muntu na muntu aza na calcul comprendre neti ngani na eboye po tanda nga ya koya selon calcul nanga ekokaki nga na tanga binono par rapport sikona kendena peut-être mutu musu ndenge avandi kuna nanu vraiment temps epesami ye te po aya akovanda na ye po soki mutu mususu alingi aya po nga na ye omoi teke wana sikoyo ekomi parce que ndenge ba tournage belé mutu musu pa osepela nango nakendanga na moi kini masolo eza carré soki alingaka art lokola nga soka linga art lokola nga papa mutu musu asala na théâtre mais alinga yango mpenza te asalaka kaka mpona azosala kaka mpo eza théâtre mpo bamona ye bamona bilamba na ye soki asala voiture nalakisa voiture na ye babiloko moko ya bongo mais neti nga boye nasalaka théâtre donc namona yango mpe ya mosala ocomprendre eza rien à voir na o boye na nazala na biloko boye na bato bamona nga nga eza kaka message oyo bakopesanga ntango naki kozwa casting nanga na scène na transmettre yango ndenge metteur à scène alingi esalinga bien. Merci beaucoup Maman Étoile tokomi ochite na émission à la prochaine tozwaka lisusu moi quelques salutations Elisabeth maman na Kennedy bonjour na bisika ozali Fifi miel d'appétit bonjour Isabelle Chikwa mtoto wa Katanga maman na Achille bonjour nazopesa bonjour nanga na ye moko passeport rouge Honoré Mwanza bambote na mobali kitoko na kati ya Lyon na pesi bambote ebele bisika ozali nazopesa bambote nanga au moins de ça émission au moins au bossani vraiment herba otala dans émission ici Nzambe
tala mutu bota neti na zabo nazo bosana Gina Kiese na pesi ba mbote mwana Londres na pesi mbote pa ya Adrisha mutu maître beba zibeba yaya baleki ba mbote na yo na pesi ba mbote na ngai pa Yolande Ntela Diama Sardoise moninga ya Judith Lentao mwasi ya pembe Hervé Soba de Soba ba mbote na yo ebele bisiko ozali Mélodie Miel la reine mamanganga mwasi ya pembe ba mbote na yo bisika ozali troupe nanga mobimba nakoki kobosana te Mireille Sakutina balobi zonga Mireille balobi ya kozonga Mireille balobi ya kozonga omongo ko mopesa bango lengi ngana Mireille balobi zonga bilibili balobi zonga Sila Doré balobi zonga internet balobi zonga Vaideri Suka balobi zonga Mugondo balobi zonga Moindu Muvoto mwasi ya pembe balobi zonga bonjour à papa Carlos Massamba bonjour na John Mbemba bonjour na Bouba de Beste na pesi bino so ba mbote na bino bo umela jamais na oki kobosa na papa na ngai ya Molimu na Luanda pasteur apôtre Ezekiel Moulenf mobali kitoko ya mama Esther ba mbote na yo ebele bisiko zali apôtre Paul Kingombe ba mbote na yo na zongeli pe na Kinshasa awa kaka na église na bande ko sambela nga na chanda église pa mate église Betsaïda na pesi mama na nga ya Molimu mbote pasteur Chantal Bion motema yanga ni ya papa Guilherme ba mbote na yo église Betsaïda ya Paris mama Marie na bandimi nyonso ya église na pesi bino mbote. Merci beaucoup. Salutation à la patronne, à Babi Merveille, la gracieuse. Merveille, boya kosilika. Miniti mukebo. Oh, Merveille, la gracieuse. Salutation. Makama otuna ngesili. Sili kona lelo. Tozoyo deuxième tour. Na subo sa nini? Tula nyoso kanga yo. Non. Non. Miniti ko ki tozoyo aussi non te. Bomba no mo maka mususu. Nazo bomba tenga yo nazali. À la prochaine tozoyo lisusu. Vraiment salutation na Médard Kams, salutation à yo, Enoch Ndamba, salutation à vous s'abonner à M la grâce. Donc elle a rien à bosser la bande ko Hardy maman na alegria na gradi motema yanga ni pa papi évangéliste pa papi bambote na bino yangwana padri unangai oui padri so sa anniversaire oyo anniversaire au qui au charge pour à saluer dépenses nyonso non ah bien on va bien appareil ya wa za wala sona libala siko na lome za pe na anniversaire to zo aka mutu siko o nga na zwa Patrick Masola bambote na bisiko ozali Pipi de Lion fondé bambote na yo Tigana Mama Élysée Isabelle, Isa na bébé Asika, bambote na bino ebele yangwana, Laetitia Mundongo la sexy, bambote no yangwana. Na pesi batuni so tumbote. Merci beaucoup. Na bosani s'abonner pe na chaîne M la grâce. Ba motu ba s'abonner déjà. Donc ba s'abonner à partir à Luanda. Oh chaîne nga banda Luanda. Oh chaîne nga banda Luanda ba motu ba s'abonner. Tout nga ba s'abonner. Oh na bino Hardy moi ça pas papier, ba mon so ba s'abonner. Vraiment merci beaucoup vous avez toujours branché. Bye à la prochaine. Bye bye. Abonnez-vous massivement à M la Grâce TV. Ici à la Grâce, il va s'abonner quand on sait jamais. Likonango, Mandomba. Modification nango, ma camion sur ma gag koseka, babina M la Grâce TV. Et bouillon mon Grâce TV, pour mon copine nada. Et ma copine, on peut nous conseiller, on peut s'abonner à moko. Au lieu de s'abonner dans tout le temps, Georges, à côté de Rokatine. Au lieu de s'abonner pas tant Didier. Amima okana vina bango yaka osaboni na M la Grâce TV, c'est non stress liko na unada na kati suka tuganga makenda M la Grâce TV chaîne na bino yango M la Grâce TV chaîne na bino yango M la Grâce TV